Vu que Nzama Wale ça frappe yo talane sikoyo jo ba vérité yo ko bimé pas John Nzama Wale ça frappe. Na so ba bi Nzama Wale ça frappe nga wana Guy Moleka beli liboma. Olanda yango te hein. Omoni ndeko Alvin ndeko wana ndeko John bache na yo na centre de réveil kuno ba rotine ba ser ba vidéo ya bolumbu na yo Guy Moleka. Omoni na kosenga la faire bongo si. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beyamosa Natata. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta bien-aimés dans le Seigneur. Et si maintenant tu as le Bakenzama Boye, to Koye, et l'Issoso Wapi, le lot Toyambina bien-aimés dans le Seigneur, Tomé Orosolo, on a invité Namso Okebomesana, n'a rien que la vérité. Le frère Guy Moleka bien-aimés dans le Seigneur, Bamaramnion Stubo. Yoka qui bien aimé. O Guy akenene potote, o azana passeporté, o batati patata bagnon soan, o komone za molekate. O eza rien que la vérité na bemisi Guy moko to meka vraiment ko solo asima kama so ki peka ko saki biso aroye biso vérité o ke ndeko na ngamo ko asalaki et pas mon confrère Alain alobaki si c'est comme on est ce qui John quelque chose comme ça, ce qui John ce qui immense, ce qui John spirit ou quelque chose comme ça o ke alobaki bien aimé dans le Seigneur Tozoya Koyamagi Moleka Tosonae le long na émission n'a rien que la vérité. Mais avant cela j'aimerais vous informer par rapport à l'actualité missionnaire. Je vous signale que les frères Papi Kongé na l'homme de Simangolo a toujours au studio pour l'enregistrement de son nouvel opus qui sera bientôt sur les marchés bien-aimés dans les seigneurs et comme on qui sera sauvé à frère Papi Kongé et cause à la calamité album nae troisième album je crois et comme ma calamité bien-aimé dans les seigneurs et motema maman Sylvie Watina short fond la philo mukoya motema vivence de homo depuis Londres na pasteur Joël Longo motema maman Esther Longo depuis Londres pe na pasteur Fez Amis à la bouche autorisé de l'Éternel nanga Mazéric maman Gisèle Lukelo Nzama Lola amona ona papa Emmanuel kuna na Boston pe na maman Malamu maman mami munga motema papa Blaise Mbunga et na Suisse. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta. Shalom Guy Moleka. Shalom mon frère Alvin. Bonne santé frère Guy. Santé vraiment kasi grâce à Jésus-Christ dans le cas à Osala. OK, bando bazo la nabiso de partout papa to kota déjà dans les vies ya émission nabiso to mona ki bilili de komoko ayeko bimisa ndenge ya lobi ke lokuta no na mpoisa. Yo za no famille Moleka te okenda poto te eza ba jeune bino oyebi vérité tino ozo ba libosa caméra bozo bomba vérité belé tindine ozo lobela ke délivrance no ici no pas wale ça te loba vérité o kutana ki nango kuna makambo ebele sérieux je crois mais que ba benga ki ope ba yebisa ki yo oyebi John en tout cas ndeko Alvin moni ndenge na baka ki na monde ongaza ki ya satanisme bato to ba consultanga bazwa déception te na yebi lokuta te na botama na sincérité eloko na koloba yango bana nzambe baolanda émission oyo omoni émission ta bozolanda yango bino moko esenga ke okomona bitumiko ya lolenge na lolenge bo fortifier nga na bitumba wana lelo bitumba yango oyo ekomi kokoma donc c'est-à-dire na la déjà fortifié donc les ondes wana bon wana ka bota ka ke mutu moko avandi na ye na lekani akelo balobe loko moko boye botuna nga so après koloba ngo intérêt na yezani et puis tant que koloba ngo ana bela na sentiment nini eza mensonge na kola na bi kombo wana ozo wana nte John spirit parce que bandeko ba benga balobi ke Nzama Wale ça frappe yo talane sikoyo jo ba vérité yo ko bimé pas John Nzama Wale ça frappe na so ba benga Nzama Wale ça frappe nga wana bo ça ne sona Wale ça c'est que délivrance à lokuta quand ni na ndekoloba nini mobilisation ke Wale ça na nzambe na zoluka la vérité bimika mingité okufa soro ye olobi ba makamuno nga kuna yo katine na benga olobi wana trop mingi wana na ko ki Guy Moleka beli liboma olanda yango te hein omoni ndeko Alvin ndeko wana ndeko John soki John nani wana vraiment na personne numéro na téléphone eloko a liboso plus 243 91 189 24 46 benganga na yeba na yebi yote boyeba na yebi yote na vana yote akosi na ye
na yebi te actualité yo salobiana na yebi ete omoni makambo yo ngambu ya papa nanga passé walesa kuna na kokota ngote parce que papa wana na yebi comportement na ye tonga nazo reka yebi longa na ndimite papa na kotina mutu na TV so moi mutaleka na TV na koma walesa e alokuta na ye comportement walesa linga blo wa contradictoire pamba na te ozoyoka alors tant que otanga bakoma passer oyo baba ki soit ba sai campagne ke bango ba ko délivrer Gimoleka ke koluka bango tina ba église na ngo ba ko recevoir Gimoleka ko le pande kwa Alvini ba kabal mo bazo jouer na ngo mon cher na biso ke nazo jouer na ba kabal peut-être non na lala boye na tena mbetu même dans ça appel vidéo nga na éviter appel vidéo quand vous allez là aussi au téléphone hein na tie écouter na matoye le mingo karama na téléphone na tomoli na tomo téléphone ko yoka appel vidéo et raison na rideau tiawa par après à carte ça nga bo bikia parce que na yoki ça OK ata na nyo bongo c'est na landie na émission mo lobiki et dans na centre de réveil kuna wana et ndeko mutaya makiye na Congo promo na landaki abaki za nango ba chaîne na yo na centre de réveil kuna ba rotine ba ser ba vidéo et bolumbu na yo Gimoleka omoni na kosenga la frère bongo sibolimbi sinzamba limbisa ye tango yo ke na musala ya nzambe tamola na vérité bongo si ozaka soda centre de réveil mandoki neza nini Bible tango leki na TV loba bomba makambo oyo eza ya bonzambe omoni babilo na mwana no bongo siberere belé na ba na Hollande ote po moi je cause pas avec les domestiques les masola ba patron banda on va la fois passée ya masola biso ba walesa oto yeba sima de ba soma mutu kana frima de ba soma mutu kana na sosimate de to soma na ba yuna na boutique ba teka mituka les masola na bongo cité faites attention kokota la makamba pamba ya kolobaka na te frère Giazaki bo pourtant yo zolo ba nengwana ozobi misane ba ser oyo bazana kata centre de réveil kwa bandumba parce que tote ko sa repentance okola sanga ser wa repentir na kombo nanga azate donc tia ko sa ba fandi batoyo bozo pesa tubina molimo ya kopengwa poke ngana na msona ngai pa papa walesa oyo to mais papa Guy tango zobe ke masola ba patron eza na ndeko wana jo alobi ke yo tika jamais ko za patron mbongo na oyo tonga lopango ya mombele wana ezali ki okina soki wapi soki Braza soki Angola soki bandundu kuna okina ko sa cérémonie moko boyende ozaki mbongo yo osoma lopango mon cher au moins lopango wana na ba prix na somba ngote mais n'époque wana mon vas-y tala oninga Gimoleka ngana na modernisation moi za ba faire ce belé bazar ba misérable ni boyi bango bazar mapamba batonga banda côté basaki système ya ozanga moko boye hein ozaka na marque wana yozo pesa d'abord mais yozo c'est limité mutu na modernisation ke nganga faza na ndaku na 2001 nganga fa tonga nganga faza na mutuka nganga fa na vie moi ça nganga sa tamu fa ta bijouni za na kingo ngam na modernisation wana eloko la zolo ba wana soko kei na otanga ba communauté za déjà otuni ba vena nga ba Éthiopie soki pe batuna ata monwe otuni vena nga Éthiopie mosoni Éthiopie akufa kikolo quoi boyoma o otuna susu ba vena nga ba ve Roger Mokwa ndeke oke otuna doka ba edingwe champion edingwe oke otuna ba doka ba maître Vipel oke otuna doka ba maître nga na yeba komuna ngo ndena ba maître Éthiopie ba vena nga ba mazo ba zami bale mazo msona komene bwa kambo okuna la mazo la policier mais mazo bwa kambo na kinga bwa hein vewa na ko kene ko fréquenter ye na tia pe na misala surtout ça ngane a collaboration donc okuna otuna ba grand maître vraiment oyo ba vandi na ngai le quoi ba maître oyazana pemeni ya champion dingwe onani maître Lebo oyaza maître Vipel oyaza mwana dingwe azaliwa petit na nga Jésus oyozwa bongo sikoyo vidéo oyo nazwa ke pa na ngai die edingwe asali vidéo alobi ke Gimoleka taka ko baki na Belgique
ayebaki cimetière ya jet te mais balobi aya lobi ko kena poto te ozani na mais yango na lobi te voyager zaka ya bandundu bongo yesu base ye yaya biso za bana poto ya tongo masolo wana yango na te balinga ba bouleverser ngai bana nzambe tozana masolo ya délivrance wana tu bomona na ce sont des choses mascara ta bazo masquer même mona mutu allo gimoleka na ki ba ki oza mta misiki na za ba poème mokabwe na lina $20,000 na lina tinango osa multiplication bazo benga ba peli mwa bongo sikoyo nga mote mona yike nga bitala ta bato yo bazo tala mais ko oyo na sabino so na $20,000 na en espèce nation na bengi la police na tamango soit nation na brutaliser po délivrance eza ya makambu ya misala mabe nyonso bani babimisaki ozaka na misala boxer donc tambo sa berer bo moi na ma Goliath na David nani otikala nani ozala donc ndeko wana soi-disant comme on no lobiana oyebi ngai te na yebi yo te na yebi place to vandanga na yo te na zepi na tina ko répondre yo te mais so na répondre yo po bato balinganga bagwe na répondre yo mais so na répondre lokola eza émission moko etombe pa ya frère nanga Alvin oyo na linganga mingi nga za na ba jeune na otina ba jeune na fungola kango lelo fallait na lia lobi nazokota nini retraite nazokota retraite alors ndenge kaka grand frère nanga Jésus-Christ sabaki soit Satan soyez loin de moi ngape na yeso toi Satan soyez loin de moi. OK, dis-moi parce que bato ba ko démenti ngake dis-moi quand il parle de mensonge qui ça c'est za munene yo na qui ça autant kombe dingwe autant le kombe ba mettre vipère autant ba mazo autant ba masoko pete autant ba ya yo ozana place yo tambola si tout ku na champion dingwe tala yo tika biloko wana ozo comprendre oyo kozora ba mettre mazo wana osala blague te oyo kozora ba fumu jarkata hein oyo kozora ba mastanga ba ari magie oyo comprendre donc oyo kozora donc baza bato apetete bon na yo kozora que masanga bena OK non masa petit na ngai mala rajabu papa kozala ba mongo benga yo la pas trop mystérieux répondre ngata na place kala banyama papa diabo ebi masolongo nani achaki commencer ya radio ya vanda na yo mettre mala rajabu ebi nga bien OK wana pourtant on a osala nanu makambo wana na yango liboso mala rajabu azaki enseigné et pas il y a grand frère moko boye il s'appelle Fumu Dialkata tokutana bango na voyage monga no sa dépotage parce que moi na dépotage na zolo baboye et dans la place moi dans la matadi wana benga ngo Bercy na za la première personne on a inauguré place ezaka nango hôtel ezaka nango bar la première dit on a inauguré place ça te ka contenir c'est moi bana poto bayebi masa nga Mike ozana Londres kanisa masolo tant yo yé na so motranga landanga nga besino idéologie comprendre na dit ko ya na sana mbele tenga na car na ba monter la car et puis à l'époque on a ba monter na car tant na yango bomo na ba monge belé donc monter na car na fungola bino na fungola monter na car na fungola monter à car na longo ba piston na tie ba drogue ba 100 grammes na kichaka je gagne 50,000 donc on a tiango 4 na monter à 4 piston donc $200,000 on commenter Guy Moleka, parce qu'on en est peut-être et pourquoi na quartier commune Mobimba na côté pas na yote na ndako na yote kasi fonganga mutu aleka na obobiki aza fonganga bo babanga ke pona nini pona ngata quartier na ngana fandi limete nde na yesi ko be pa na ngeti ka poleli to ko mana voiture ndé kwa vite chengai okuta parler bena vite ke mutu ate ata patikelo ba oyi ba iba ate chenga mu ibeza te puis na kota wana na eda batu na sens que marambo na sa yibo zipini so yibo saliboye côté na nga moyibe za raté kulune za raté anandwa na ngai nande to yoka inde ko na zolo ba paraîtrait que non ezali retour na ndenge zo saboza nganga ba kisi ya makasi ezali retour parce que yo ozwa ki tango longwa ki okimaki musala kimbila koko nonde mutapesa ki yo nini wana ya ki chef coutumier olande ba makamu na ye oyo mutu bana ko s'occuper na yango otikali kozala kokende poto te kozala famille mo lekate komo no ba so komo mo bo alobaki wana oza mo lekate eza ya lokota komo mo bande ne valvi na mo to tamwa na ata Congo to so ba carte électeur ozali carte na moi service na ngai na no sala wana loko eza carte ya ministère ya santé na tamola nango taka kombo eza wana OK tanga na caméra
Naboba qui offre Alvin Asibela qui a côté lié. Omoni carte nanga électeur carte nanga électeur yango yo Arnold eza carte électeur okotala cameraman de biso zope oyo Arnold ko benda zoom namoni mo leka likolo en ce que ndeko wa makamazo beza ya lokuta la carte nanga yango yo passeport nangai eza masolo moko boye elekani na passer moko ayebi yango totambolaka na ye azwaki problème ya crevaison le roi aza papa na kitaki mpona koyede mama pine me mbuli anda kobeta matanga nazali na passeport oyo ya balivre ezali biométrique te nayebi yo kutu te nayebi yo te yango naye na deux cartes différentes des cartes différentes et puis je suis le propriétaire des parcelles ba facture ya mai eyaka na kombo nini ba facture ya courant eyaka na kombo nini non ba preuve nyonso wana soki to alingi to monisa yango mais oyebi ndeko langa lelo na oyebisa yo ke oza na ngambo ba satan oyeba satan oza ko utiliser yo tika makambo wana besoin na eza délivrance o lobi eza pe témoignage te eza pe na sens te donc bandeko langa moi ba audio wana bola nango te boyesa nga bitumba eza makasi donc ba passer na détailler bango o na bimta boya bango wana ba komi ko utiliser batu po ba sa ba bilo mo ya ndenge wana je m'appelle Guy Moleka Ebenga Nzulama na bomba ba ko mwana na linga yango ebima te po ya ba kombo identique yo na kataka Guy Moleka c'est mon nom soko obina ke aesthetique eza kombo ya ezaki ya sirno na kondimango so obike 007 James Charlie ezaki sirno na kondima yango mais quand il y a te ke Guy Moleka kombo na saki émission mona ndeko mona ndako na bi passer wale sa kombo na ezali Kabundi wale ça c'est-à-dire que nyama moko amuke ya maele belé nga kombo na ngai ezali Ebenga Nzulama c'est-à-dire que Colombe ndeke moko ya nguya ya Nzambe yango makambo na biso ezokende wana ye nyama maele ngai pe ndeke ya maele donc na pesa émission wana tenda na pesa kombo na pesa kombo Guy Moleka te émission na saki j'espère pas ya ye kaka ndeko ya mbie alendele ye kaka mta ya mbie yango so mona vous les journalistes aussi na pesa pe conseil na bino tamo olex émission mususu olanda net ba émission ya audio faye mutango chata photo na ko zata reconnaissance des petit moment na ibaka ya quartier wa so ngabe na iba nga ko dévaler pecho yo na yebi pecho dans la clique boye vous mona ba na tala ki interview moko ya champion Edingwe il a demandé ba tout Edingwe est-ce que tu connais Guy oui chelo audio mo neto beti lisolo ya Edingwe okutaki pa wale sa Guy Moleka obi ke délivrance obongoli motema mais o yazali pure mutu na yo buta ba poto tamola osima bakisi obanga ko collaborer na Edingwe yoka makamwa lobi bandeko balobi ke Guy Moleka ndenge ezalaki na bango tindeka ayaki pa walesa wana alongwe pona ke basala walesa mabe ezalaki na bango je na bango cop na bango na Edingo po baboma walesa c'est ce que il paraîtrait que ezalaki cop na bino na Edingo po baboma walesa ke boyeba Edingo na cop mon côté na bato Edingwe la cop mona bato te Edingwe c'est papa moko to mona ya zawana ano mayela na sagesse Edingwe alinga buso bate na pango Edingwe cigarette mena mate na pango Edingwe masange kotaka te ne pango Edingwe alinga ba fantir te ndo moi papa so sala fantir ma petit na yo kaka OK parquet ba masebele boye biango champion alinga te même so les 500 na yo c'est réel Edingwe alinga ba fantir te Edingwe alinga ba vantité Edingwe pe azana j'ai monté à côté après Edingwe na ba relation azana ba généraux onga na yebi non to comme na biro monboye généraux moko munene ya moko yo souci kaka Edingwe ba ke voir kanga photo mambo ya histoire sud africain wa yaki pona ma le 30 juin bitumbo ele kana kuna bato ya masolo wana na cour d'ordre militaire boye biango vous comprenez c'est à dire que Edingwe c'est fait moko boye azo ko ba tuté ki o mususu bomonaka na na okumisa te na zo parler de vérité na mi na mta vérité c'est fait moko ba ko ta complicité mututé Edingwe c'est mutu moko bekutu soko za makoma be opusa mene complicité to osana ngo ngai na champion Edingwe ke to sala pona passer walesa eloko moko eza lokuta papa passer walesa ta sozali va na okimia mutu asima na ngate ka Jésus Christ de Nazareth oyo l'accès ngai Itali
eloko liboso eloko liboso osatakaki na ye na émission tosali na okala nga nasatakaki na edingo ezonaotoza yo nasaka émission moko evolaki nde bobaobusaka nalobi yango ve champion edingo ayebi yango ntango nasali baperde humaine nasali mamebele champion edingo aza moto ya motema te azali na bapitié na ngai wana azali papa na ngai ya molimo ya monde wana ndenge naponaka ye lokola azalaki lider nakotaki ye azali seigneur na kati ya zaire à l'époque ntango ya te ya pouvoir nyonso tu so se soumise pa edingo te oza fonctionne te yango esalaki ngai napona ngai eza aspect spirituel na ngai ozomona eloko wana alors ntango ngai nasali bango bozali bacolaborateur avec yo na moya te nalobi boye bokoki kozala collaborateur na motu eza na baqualité lokola ngai toabi bacollaborateur mais collaborateur naso mosanso eza na biti ya mission na yo collaborateur na sens que nous sommes des amis tant oza limo na nga téléphone nous sommes des amis nakoki kobengo nalobi ke nakodebale secret ya petit na ngai azali wana nango mpona oyo kemedinga bomo edimwe akoki kolekana office na makambo nyonso eza nini edimwe akoki kolekana aza na message edimwe ntango alekaki ye mpe akoleka bundu alesanga azalaka te nazwa message na mwana bavideo ntango ye azali papa ya kote wana alobi ke akoki kodevale basekre te oui parce que ntango nga na devale ke non tobungisa walesa tokotaki boye ye azongisi réponse ke ye aza papa akoki kodevale te oyo mikolo oyo akonde question par rapport ke ya kobongola ya gimoleka epai walesa na ndenge akoni kodenonse walesa eza ya solo abongoli to abongoli motema ndeko alvin kodevale secret na ye ntango abai ke milimo ezolobela ngai alobi ke milimo mabe ezolobela ngai émission moko nalekanaki nalobaki ya bakoma babimi na ndako na émission moko nalobaki nalingi nabeleli ngai na facebook nabi bandeko otala mwana edingwe petit die edingwe oyo aza na bruxelles kakuta nga denonse ngai mpo temple na ngai ya bruxelles ese nini ebimi temple oyo ya cimetière ya jet oza transfert ya 30-51 dokomokuna ozomona nabelela mpo ani mpo soki ya ndenge namona mpe biso video wana alors ntango nabeleli ndenge wana c'est-à-dire je connais bien que puis je savais bato oyo baza bamystérieux baolanda no bokimoleka ngo akei aboyi biso koleka ndenge nini donc aza toujours na observation ntango bazomona makambo oyo ezolekana baza batamonde wana baza toujours na signalisation mais ndenge tomoni champion edimo alobi wana akoki koloba eloko moko te c'est-à-dire ke aza mpe bamessage oyo eza ya ye ya monde satanique soit ya oyo ekoyela ye soit ya bonzambe soit mpe ya analysation ya ndenge tofandaki na bango longtemps tututututu aza mpe na babiloko eza mpe ya seke ezalaki ya vi na ngai ozomona me ntango alobi ke makambo wana kobongwana te etali ye te c'est-à-dire ke amitié na place papa responsable amitiaka donc pendant ke nabina na émission awa komonaka na émission ntango azobana bike non edi ngomona na c'est un dieu edi ngomona c'est un seigneur naloba yango te mpona kumisa edingwe naloba yango mpona faire voir bino bato bolinga bosala baindiscipline epa edingwe edingwe aza moninga na bino te edingwe seigneur azaka moko nzambe toza na de monde nabeke na monde satanique ye moko ozomona bamido babike miki wana neti babilo mosuku na basele moko oleki na tv ozokoyeba one edingwe akeba kokebisa edingwe te papa yanga alekaka epa edingwe edingwe nde azaka presque baclient na ye tu eza bapaster oyo mpenza bafuta mongo mpe epa edingwe baa bapaster baza na mboko oyo okomona bia baleki edingwe na nguya baalaki bonzambe nalobi boye ndeko na ngai omoni leta atia na justice atia balance to batie balance donc leta otala nana olenge na kilo nde mpe edingwe atia balance na ye na balance na ye bakitisa ye te na balance edingwe na monde na bino papa kimoli parce que nane alobi ke non lelo to olobi te vérité koyeba soki abongoli mote to abongoli mpe motema soki un jour vérité koyebana kaka ye moko nde ayebi mais alobi yango na mayele ya kimokolo te mais alobi yango si makambo ya kodenonse ya lokuta te champion edingwe amonike na kodenonse na malokuta te naza nanu omoni ntanto oyo edingwe aboyanga ye champion edingwe apresenta 4 congolais baya na sentime ndenge bakima ye kobunda na ye biso tozobeta liso ya edingwe te mendiso na ya te narapele eloko wana eza rappel ozomipesa ya solo to eza baaventure soki na mipesaki ya solo te basouffrance namona okanga bagene
nakanga jeune nakota retraite et tout consort ezala omoni koleka na télévision obi dénoncer naiki nakosala boye ngai naye badisciple baza wana petna azo batikali wana efe ya paster balesa wana yetanga molekere epa na ye esalobi nini asala nini eloko te naye badisciple basala ebele baza wana to nakena bango nakena bango te nakena moko ebele bango bele baza wana bazosala te mpo bakona komonanga parce que bango baza baclient nga azalaki seigneur na bango oyo bango lobela ngai oyo soki aleki na tv eza koka liboma nde bandi bango peut-être jésus krist abiki bakobundisa yo mais bakolonga te mpo ngala pembeni na yo alors ndenge aza monene na nzambe nakobanga eloko moko oyo ekokomelanga te champion edongo il a parlé de vérité ke ata totala nano c'est-à-dire fidélité ozala nini la fidélité yaki aozala toujours chemin ya jésus-christ koyeba elongi ya nzambe yango nde bosenga yaki soki mpe lelo oyo ngai nakomi paster mosali ya nzambe. Ok, papa gina bakisa question mon point aussi mais toyokaki mpe ke balobi ke na ndenge ezali ke tinde kokomi na batrouble bilobaloba boye eza suite ke molimo ya mwasi na oyo olekisaki na mwana nde bazolanda oyo balingi basukisa oyo ya nde ezosalasala oyo mwasi na mwana olekisa nalekisa bango te bakutana baaccident ya témoignage nasalaki lokola bango bazozwa vision olesalama te baya kosambela balongolango neti bango bazwi vision wana mpo eza bongo te mais bango bazwi vision eza bongo na kosepela ole bayaka koyeba omoni mama mosusu olinga mwasi kutu na ndenge ya normal te olingaka mwasi na bakisi exemple ya filme ozwaki soki na bakongo aya boye après avoir kisi esila kimi asundoli ndako mais ndeko wana so adiza soki john numbi wana soki john nani yango wana alobi keki moleka azala nganga te bo bakisi wana alingela so mwasi ya ndeni papa bandeko bazolanda na nde bazondima te ke na ndenge ozosala eza ya solo te ozozala baaventure ozolinga odétruire ozana na milima boza na volontaire ozala délivre te mystique mon cher nayebi soki baeglise eza ya minene na kati ya congo okoya kosala baaventure te bapase ya makasi mpe na kati ya congo bazali baza na bandimi oyo baotonda bandimi mpe baza na foi koleka bapasere wana epa ya jésus christ blague yala te je suis na chemin naza na chemin ya jésus christ bandeko botika n'importe quoi boyedenga na priere eza bitumba oyo na omona yango ndenge etangamaki ozoboma vérité moko te gimoleka na makambo nyonso oyo nazoboma eloko moko te nazoboma eloko moko te nazokota baretraite na ngai na tosisa jeune nakota baretraite après baretraite nakoluka yo soki baautorize ngai na jésus christ tosola nakoyesa wane na retraite na ngai ekozala malamu. Merci gimoleka numéro ya gimoleka yango na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya olobaki nzambe boye tokoye elisusu wapi na bandeko nyonso bana na Le temps passe, et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, oh, oh. Hey. Oh. Oh, oh, oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité.
À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Potango tango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Uze Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka, amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka, lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Tango eza koleka. Nalela mpona nini. Nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga mpona nini.
bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Hey, nalela tina nini he, natangisa makila na boma bato pona nini he. Soki nyonso ekoleka un jour, nabanga kufa pona nini he. Soki naza putulu ya pamba, mokolo ezali na koleka. Le temps passe.